Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle. Merci mingi Balandia Magazine Lingala News, Penza Oyo, Apesa Rabino Sango mingi, Papa Pati Bantule, vraiment lelo toesusu na sango moko ya mawa. Oyo Penza e bouger Kinshasa Penza na RD Congo, awa Penza Oyo tobenyango Oyo Kindoki ya Kinshasa tonini. Vraiment lisolo Oyo e salaki pasi Penza na Kinshasa po na nini kimutema mabe ya boye vraiment ya kotika vraiment batu bakufa kaka boye Penza e salaki pasi awa na RD Congo. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle. Ndenge tobande koloba lisolo na biso Penza kindoki na Kinshasa Penza e salaki pasi na libota Oyo bakufeli kaka 5 bana na mbala moko pe na jour moko. Vraiment na Kinshasa pasi mingi mokolo ya jeudi Oyo na ba 15h Penza e salaki pasi awa na commune ya Kingasani Penza awa na avenue Ndona Penza biso mawana mitema Penza Lingala News e sengi ba mele condoléances awa na famille Oyo Penza bakufeli bana kaka na mbalakata boye vraiment ezalaka te kindoki tonini na Kinshasa. Événement Oyo eleki Penza na kati ya commune ya Kingasani pe vraiment esalaki biso mawa ya kobeta lisolo Oyo metolbite toko kabola lisolo Oyo vraiment po bazali ba voisin Penza Oyo ya biso événement Oyo esalami Penza boye pasi makasi na kati ya mboka. Pasi makasi na kati ya mboka ebongi Penza ko pesa lisungi vraiment na mama Oyo pe papa Oyo akufeli bana kaka boye. Toleka événement Oyo esalamaki boye. Mama ya bana Oyo bozali komona azali na bana na ye 8. Mama Oyo vraiment atekaka na ye Oyo babengi zandu ya munene awa na Bitabe. Zandu ya munene na Bitabe mama Oyo atekaka na ye me bana bafanaka na Kingasani. Bana bafani na Kingasani vraiment na avenue Ndona numéro 177. Avenue Ndona numéro 177. Lisolo Oyo Penza to koti na mudindo po tokendaki komona ti mama. Tokende komona ti mama Oyo na babutu Oyo ni nazoloba. Toke tomona mama. Mama Penza azo senga. Penza bazongisela bana na ye. Me bana bakozonga ndenge nini boyoka ndenge ezalaki. Mwana Oyo bozomona Oyo ya mukolo ya mwasi jeune fille Oyo Penza mama yaka soki apesi mbongo ye pe akei kosala wenze na ndenge na ye akei kosala wenze. Mama lobiki non bozwa nanu Oyo encore baleki bauti klasi olamba nanu loso obongo ngai na ke wenze na oya na olamba kaka biloko Oyo bolia na butu. Mwana pe tellement atosaka mama na ye akei asombi loso. Me mabe moko mama apesaki mbongo ya kokoka te. Mwana na biso ya mwasi Penza akei asombi loso. Me eloko ya kotia na loso ngo mwana asombaki te. Alobi encore tozana ba voisin na biso na lupangu na kozwa kaka epai ya ba voisin. Mwana pe azongi alambi loso na ye kitoko pe elengi. Penza alobi te nakende epai ya mama Kingani po toboko tanga bakombo. Nakende epai ya mama Kingani tellement tokangami kaka bandaku. Apesa ngai eloko nacha na loso po
tolia na baleki le temps que maman ayaka vraiment aolamela biso pe tolia ya poko lisolo epesi ngai mawa makasi nazosenga lisungi na yo yo nde moto oza na mbongo tala famille pauvre oyo yo moto ozoyoka biso sikoyo tala famille pauvre oyo la jeune fille abino nasenga mama asengi mama ya bavoisin oyo bakangami ndako na bango après moko oyo elandi albi mama ede biso na mafuta tocha na loso po epesa mwa sai ngai na baleki tolia mama alobi naza na mafuta zela na opesa mafuta leki pe azozela mama apesa mafuta mama umeli mwa muke akoti apesa mafuta ye pe azwi atali mafuta wana te bandeko pasi oelelisi ngai pasi soki omonaki mama wana ndenge azolela na bana wana boye nga namoni bango boye pasi vraiment pasi ndeko bosunga famille oyo vraiment bosunga famille oyo bino boza na bambongo ata $1 na yo ekesunga famille oyo mwana azwi mafuta atali pete akei mbangu atie mafuta na loso abalusi mafuta na loso achili bandeko na ye bani kolia moko oyo ya 5 ans remarqué molo mo boy mbala moko akauki le temps basimba mususu akauki le temps ya simba mususu akauki po bande kolia kaka bon bino mo boyi Kinshasa ndenge ezalaka pe na Kingasani eza ba mapango moko oyo ezalaka na ba clôture te ezalaka penza na ba clôture remate bozomona batu ne bazoleka na balabala bino bobi Kingasani ndenge ezali pa leka consacré que yaya consacré que jeune fille wala mba loso a consacré que loki oyo aliaki eloko akui yepe atala vraiment leki mususu akui ye moko pe ekomi osala ye bien te chance mama bota bango 8 mais oyo baleki loso wana bazalaki 5 ndenge tozoloba boye bango 5 wana baza te na minute oyo mais 4 bakufeli kaka na ndako yaya na bango wana nde akokufa na hôpital ya bamaseya yaya wana oyo alambaki loso nde akomi na hôpital nde bakomi koarinime ye wana nde aye koloba toliaki loso mama pesa ngai mbongo kokaki te ya mafuta nakei kosenga epai ya mama Kingani apesi ngai mafuta oyo natie na loso yango nde mutu esali ngai boye na baleki na nga alobi kaka bongo epa bamaser apres atiki biso azongi vraiment mboka ye ya tata Nzambe yango tozosenga lisungi na yo ngai moko namonani na mama wana na butu ya lelo namonani na mama penza mama
jeune maman mawa oyo azolela bana na ye vraiment nga moko pepesi ngai mawa vraiment. Yaya yo oza na mbongo oyo osalaka na yo biloko moko ya esengeli te, mais talaka oyo $1 na yo, $5 na yo, $10 na yo, $20 na yo, $100 na yo ekoede famille oyo. Penza tochana mitema penza tochana mitema boyoka ndenge vraiment ndeko na biso oyo azalaki wana na bamoi na ba 15h. Envoyé spécial na biso ya Lingala News oyo azalaki wana vraiment le temps que biso toya boyoka ndenge alobi na audio oyo. Histoire ya bana oyo natindi ba photo boye esalami lelo na 15h na Kingasani na avenue Ndona na numéro 177. Mama ya bana oyo tango azokende koteka je ne sais pas na zando ou na bitabe atikeli bana mbongo basomba loso balamba balia anatanda ya zonga na biloko akolia. Ya mwasi ya mkolo wana ki asombi loso azangi kobomba mbongo ya kosomba mafuta pona kolamba na ngoloso na sucre. Asia cheloso na moto alambi akepa ba voisin ya lopango porte mususu. Asengi mafuta. Ça ce sont ses déclarations. Asengi mafuta na ba voisin wana. Po aya kocha na loso balia na baleki na ye aye bapesi pe ye mafuta aya che na loso. Atie mafuta na loso bana babandi kolia loso mbala moko mafuta échangé loso échangé couleur et commise jaune. Mais ils avaient déjà mangé. Zokande mafuta oyo apesaki baninga ezalaki na poison na kati. Oya muke wana ozomona alati mwa sous-vêtement ya beige wana ye mutu akufaki ya liboso. Osito kolia loso na kokweya na kokufa mbala moko. Eye kolanda oyo alati kiloti ya bleu oyo ye pe akweyi akufi. Bango nyonso basi balia kiloso. Ndenge ozomona ba image nyonso wana ils étaient au nombre de 8. Na 8 wana bazalaki 5 bakufi 4 bakufi sur place. Moko aye kokufela na hôpital na ba ma sœur. Basali effort pona ko réanimer bango baye ko réanimer o yaya. Yaya wana ndeye sikoyo era sanzi afongoli misu nde a témoigner likambo ndenge zalaki. Babengaki ba service de sécurité nyonso, police biso, ba ministère ya santé ya commune bakei. Tango bakomi kuna bazwi loso parce que bana mi balobi ya mike bakufi lopango batu nyonso to bakimi. Na bailleur akimi, na ba locataire bakimi. Bazwi loso. Baso ba pesi nyau. Nyau kana kolia loso na kokauka mbala moko. Balokoti loso. Oe tikalaki na nzungu. Babwaki bazwi soso ya mobali babwakeli ye soso. Soso kaka ale loso ekoti na libumu ya soso akauki. Babengi mbwa. Bayena mbwa chezolo kaka na loso boy mbwa kimi. Ake musika tikali lisusu kozonga te na lupango wana. C'est l'histoire qui est arrivée. Papa ndenge na zolo baboye. J'ai toujours exhorté les parents. Prenez soin des enfants parce que c'est votre avenir. C'est votre retraite. Sur 8 enfants, 4 sont morts à la maison sur place. Bao ba memaki ba na ba mususu bakimi mbango ba yena bango na hôpital.
nde bas yaya ya mukolo asanzi a se ressaisir abandi na koloba baninga mususu mibale wana ya mike bon bayaki kozwa bango batransfere bango na mama yemo parce que ma sœur kokaki kopesa explication te bapesi kaka ambulance na bajean bainfirmier na bango bake kotika bango na mama yemo bibembe oyo eza nanu na hôpital kona ya ma sœur jusque là il faut l'état aya bakomi bato ya l'état il faut l'état aya po aya koloba mais les parents n'étaient pas à la maison c'est ça en tout cas ata muninga aza na nyongo na yo okobatela ye te okosenga ye nyongo ata na moi te ata na butu soki okoki ye te yango wana soki eloko ya kolia na ndako na yo eza te yebisaka bana bakangaka motema Nzambe azwa kaka lokumu il a permis mama na bango jusque là nanu pe afongoli misu te tango kaka banda yaki akwei nanu afongoli misu te papa na bango azoloba nanu eloko te toyebi nanu te Nzambe asunga kaka libota oyo merci yaya babina sali po ningani tanga masolo boucle vraiment bosili koyoka audio oyo bino bozali ebele na bapoto na bangola na partout penza lisolo oyo ezali lisolo moko vrai eza ya lokuta te eza na commune ya Kimbatseke avenue Ndona numéro 177 soki tembe koma yo moko na commune ya Kimbatseke na avenue Ndona na quartier 3 penza okomona eloko oyo eye kosalama soki pe okoki kokoma te kuna balimero na biso ezali wana otini contribution na yo oyo eko aider batu ebele eza kaka église te mais oyo ozosala Nzambe akobakisela yo pe ya ebele ya koede ba oyo bazangi vraiment likambo oyo esali pasi makasi yo muto kolanda lisolo oyo partager vraiment partager epai ya bandeko parce que lisolo oyo epesi biso mawa surtout biso awa na magazine Lingala News toza wana po na kolobela bino toza wana po na kolukela bino ba information boye oyo information oyo eza ya live information oyo ya vrai oyo ya source oyo esalami na ba 15h ya lelo mercredi mais yo landa lisolo oyo po ngai moko na mama ngo tomonanaki na butu na hôpital ya bamaser vraiment azolela makasi na bayaya ya bana oyo mama abota bango kaka 8 batikali misatu ya kobungisa bandeko na bango oyo bazalaki na bango oyo bamesana penza lisolo oyo epesi mapasi pelo songo baye babite po basécurité nyonso eyaki na lopango basécurité nyonso eya na lopango kaka mama lopango papa lopango pe voisin bamoni ke événement ya boye bango nyonso tout la mwizi ya zaza motu moko azalaki so na lopango te batikika lopango bongo bato ya sécurité oyo na hôpital oyo bamaser batali loso yango bameki nani kopesa
na niau bamona niau kauki kaka na minute babwakeli loso yango epai ya soso bamoni soso akauki na minute bameki kopesa yango epai mbwa nukuti kaka boye mbwa nukuti kaka boye tout la mwisi ya zaza mbwa akimi comprendre que eloko oyo ezalaki mafuta te ezalaki eloko mosusu yango nazosenga yo ndeko place ozali tala mama oyo pe mobali na ye aza te na Kinshasa aza te awa na Kinshasa aza na Bandundu vraiment aza na Bandundu sango oyo batindelaki deja na butu pe azoya commerçant ya batu oyo azoluka mpona bana na ye papa oyo akosuka ndenge nini pe place wana bandaki kofutela mawa bandi kofutela nanu basombi esika te vraiment ndeko oyo ozolanda lisolo oyo eza lisolo vrai oyo esalami na Kinshasa na commune ya Kingasani na avenue Ndona numéro 177 vraiment tinda contribution na yo nde moto ozolanda biso tinda contribution na yo vraiment nako songa lisusu kuna epai ya mama tosolola pe soko otini contribution na yo okomi na verse pe okomeli biso vraiment écrire la biso bien émission prochaine pour nous remercier yo oyo otindeli biso pe mama ye moko pe oyo akufeli bana oyo ako remercier yo ndenge oyede église nyonso pe kaka yango wana penza lisolo oyo ozolanda ngo esala ndeti ndeko na yo ndeti yo okweli sikoyo likamba boye. Merci vraiment na ba oyo balandi biso. Merci ndenge tobisi bino kaka kino contribution na bino ekosala ba mama oyo atiki bana na 5 oyo akende koluka pona bango bana kozonga alabite mwa ba 11 oyo nazonga napesa mwa jeune fille na ngai mbongo ebandeko na ye bakoya asela bango ndi biso to baka mwati mais kuna mwa loso na oyaka na ba 20 na olamba mwa mke obana balia mais ta eloko ekomeli mama vraiment bokomela biso toza na posa lisungi na bino vraiment bye à la prochaine. Merci. Babina sali pour ngani tanga masolo boucle.